Moi, mais nazo pesa de alerte na batu. So moni honorable Fabrice Mpouela, carton rouge, a eu problème boy ke uti na Kingakati à travers Madame Jani Mabunda. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Moi naza pe na surprise moi na mboka gardien du temple pour na yo. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Ni elle pesa un téléphone na ngai vraiment to éviter nzembo oyo mama chala mwana yembi ba produire on a Kingakati ndenge mwana mboka fils mkoko auti ko. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Ce que tu éviter surprise oyo naza nango pona mwana mboka fils mkoko nani nde a produire yango. Eza bongo bokechu premier yepe ayembi nzembo oyo ayembi le président de la République Antoine Félix Tshisekedi a traité na Jida. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Basola na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi po bakamba Congo elongo. Weza kindoki abatu balati sultan elonga Jésus. Alhamdulillah, louange à Allah, on est toujours koloba sans Allah moboulou parce que yende mtapé ça toujours souffle de vie. Donc merci toujours na très cher abonné nyon so oyo bazar connecté na minute wazolanda Prince Ka le parfum de la presse ça du pas air wazolanda biso donc mbote comme le bino déjà 100% vérité neto lobara toujours awa to solera rien que la vérité là directement je vois mon boss de Bruno original nakati à Londres wana malgré tout confinement mes boss tous toujours together donc ndenge zalaka toujours kaka. Merci na sima caméra na moni bongo fils de na moni bongo Manassé toujours tout ça la musala ndenge zalara. Là je dis directement merci à mon vieux Gabi Mbuta moi na muzomba solo na kati ya Dublin naza bongo lelo en 100% vérité avec moi na mboka fils mkoko oyo ami bengaka prophète politique o ba baptisé gardien du temple pas Yemoko papa Etienne Tshisekedi paix à son âme place Azaline Fongo la biso déjà tous déjà invité na biso na moni mbala mona pe ça peut merci pas ya Sami le bonheur na kati ya liste yemei fils mkoko gardien du temple prophète politique Mbote. Bonjour Mbote mona mboka. Merci on a bongo to mona invité dangai to meka sola na masolo to sola awa to mona ki bongo 5 ba kendaki pas président honoraire Joseph Kabila to mona ki ba kendaki pas président Fayulu loza bon président ECD nde ba solo la ki to mona ki pe bongo lisusu consultation ndenge ba te belé bazo défiler jusqu'à présent tozo c'est la suite nango pe marche oyo IDP c'est ça là qui pour nous soutenir consultation ya mwana mboka Antoine Félix Tshisekedi oza bongo mokonzi ya ekolo Congo fils mkoko boni santé na yo boni évolution d'activité na yo. Ouais santé zara na système akine matembe na Thompson par la grâce de Dieu tout a bien pour la structure nanga armée des bâtisseurs tisseredistes tous en abisso tous évolué implantation recrutement zo salama nzamba au sala kalaté na ke mbandaka ko installer comité provincial donc tozo bunda pour lobby topé sa fatio ba bengi majorité na abete to bimisa ba député na biso au place IDPS aux zalate biso so chance pesami to bakisi on na IDPS litabisi pour fatia zo majorité pe na abete karaté to lancer opération au babengi les social n'attend pas donc opération ana pour na ko revendiquer ba droit à peuple par SMIG, courant, électricité. Donc, appel les a déjà lancé dans le mouvement citoyen, dans le cadre. Donc, tout ça bien. Ouais, mon mboka fils mkoka lui baza bien là directement je dis une assistance merci à mon frère Steve Kambanga pourquoi pas na Josepha Congo France toujours toza wana toke malembe là je vois directement pe Laetitia Zaina na kati Canada on a fils mkoko mwana mboka consultation to moni ba Moïse Katumbi bazala qui présence na pezaki na aéroport wana ba ko yamba ndeko na bino pe ba bemba balekaki évolution et consultation jusqu'à présent izo kende na ndenge nini est-ce que président azo continuer dans kato bientôt là ils aussi là tout ici déjà c'est à bientôt et ici là consultation zo kende bien félicitations à bao bayaki honorable Bahati puis Mabulu pour le courage politique donc Moïse Katumbi pour les boss tozuipe na mwana mboka Baimoto Jean-Pierre Mbemba batutu bayaki
la politique de chaises vides ne paye pas. Démocratie paye lobby qui est la loi de la majorité, protection de la minorité. C'est-à-dire, si vous êtes absent, acceptez ce que les autres ont adopté. Le président va communiquer. Mais nous avons déploré car moi, je suis à niveau de consultation, pour empêcher les gens de Konzamboka. Quand il y a 13 parlementaires à IDPS, il y a goût. Bobo ya ba kutana mo Konzamboka, c'est aberrant. Quand il y a directeur de la banque de Gracias Mutombo, alinga qui kutana mo Konzamboka besoin empêcher pour quelle raison? C'est pas bien. Donc consultation qui est bien, mais pour na biso na armée des bâtisseurs tisseredistes, on a bengaka mouvement ya banderole te mais mouvement sur terrain. Donc vraiment. Ouais, on a ABT Union Sacrée pour la Nation. Donc ils ont un ABT Bapolo, dans l'Union Sacrée pour la Nation, mouvement sans membres d'honneur, c'est-à-dire ABT pour Nabiso, tous la dissolution ensemble, tous la exonération des taxes, des douanes, Mboka douane et les cachers, tous la nomination informateur pour réidentifier majorité. Nouvelle majorité, donc économie Premier ministre apte, il y a qu'au côté Premier ministre capable, donc tous la Marambouana, réforme à saigner ainsi de suite. Donc c'est ça par rapport à la consultation Marambou. Donc bonne chance dans mon Konzamboka, les chiens à boire la caravane passe. Merci fils Mukoko, na ma réponse na vraiment qui te rezope ça biso pour banamboka nyo sobaza toujours éclairé. Mais fils Mukoko dernièrement awa to chomona maman na biso maman chala mwana auta ko lancer nzembo na auto yekuta lobi a lancer ki yango te bato bazui yango ndekuta na sila kité ba tie yango na terrain. Tout le monde est boti makambo belé ti avec interpellation et pas ya aner o elande la rapé sécurité par rapport kaka évolution ya mboka na biso ko bengisa ye yo monaki on ndengeni ozaki d'accord nango tozaki contre yango. Ouais ba bengisa ke po ayembi buzoba moi sur ayoksa basi soni atika bolumbu na mutakala ni donc mutakala ni na miso batutu moi sur ba bengana na Burkina Faso sera Thomas Sankara et pas basi ya Ouagadougou baboya ya kende kuna moi sur Ambria Kabila les pères na ba bengi politique na ya bien donc nous a yemba qui ba interpeller qui c'est logique aner eza parmi ba mission nango au ba pesi na article 3 alinéa 1 il faut ba ça là au ba bengi recherche donc aner eza na mission il y a recherche centralisation pe interprétation ba benga ki a expliquer biloko ayembi ma wangani men zambiaza ba libérer inta accueilli par ba producteur né ya PPRD ba yambié ba kangine ba selfie ba oyo kata sonité ya okangala moi ça bon obotia ya la une ba kangine ba selfie ba raison o ya yembi na nzemu ne wana ingratitude ngala ndimi yango le binzete o matela ki kaka nzete yango kitela eza buzoba eza niveau d'étude ozoko moi eza mutu moniso mutu atanga te eza nde niveau d'étude nzete tomatela nzete nini accord nde Kabila nde ye monda votaka faci baza na liboma nde baza wana problème eza ke na nzembu ne wana yembi apesi message ya plan na bango diabolique o baolinga basala baboma président ya onde nazoyebisa batu bazala éveillé bah se souvenir dans un ça a toujours été pendant la fête dont les enfants de Dieu sont tués bazo boulé basala yango mais nazolo balabatu ya Kabila boye baboye j'ai dit ça j'assume ça mukotoko yo kagabo meki ko sala tentative moko contre mon Konzamboka nous allons distribuer les armes au peuple et nous allons vous exterminer. Mon mboka fils Mukoko on monte on ozotinda batu na ozotinda batu na ko boma na pamba te tozo pesa bango droit de réponse na ba menace na bango ba continuer ko sala pour accord wana tondimi toza bengra
nga bato biso baowanga nango na okamwa bango tondimi toza bengra ingratitude ondimi mais est-ce que contenu en Nzembo pourquoi bozo boyango tondimi toza bengra Moïse azalaka ingrat na Pharaon pour libérer bana Israël tondimi yango mais boye baka ke yo Chalamwana ozwa mwana bato a ser mais j'ai 30 olingo l'accès misala mabe akimi yo Chalamwana mbanda ya Anya Star tala nanu mama mukolo mbanda no kindoki donc bato moko boye baoya eza soni mingi po na Nzembo wana oyo ba producteur eza Kabila balakisi babulu na bango ke na ba lettre ba komi esimbi te na ba déclaration politique esimbi te bake na Nzembo boko sala ata ba réunion du jour et de nuit même des réunions nocturnes ne simbara te les chars bois la caravane passe donc coalition nde na prometara bino lelo comme réalité au prometara bango lelo comme réalité obi kinga kati produit Nzembo ya mama Chalamwana naza pe na surprise moko mwana mboka gardien du temple po na yo na bité soko za prena na bimisa surprise nanga ona za nango po na yo loba merci na Daniel pe sanga téléphone nanga vraiment to éviter Nzembo oyo mama Chalamwana yembi ba produit on a kinga kati ndenge mwana mboka fils Mkoko auti ko yebisa biso siko to yebite surprise oyo naza nango po na mwana mboka fils Mkoko nani nde a produire yango eza bongo Bokechu premier yepe ayembi Nzembo oyo ayembi le président de la République Antoine Félix Tshisekedi a traité na jida na je sais zaka Iscariote que zaka Iscariote na ebité ceux qui na ko chango oyo kan vraiment na on sala ba faire des talents qui yo ga mudune Bokechu loba na organiser muna Suède na ebité to gata mo mukie oyo kaka intro na ye Oko kata na oka ba organe na oka ba organe na oka musique ba hérédité Watanabe Bokechu te. Merci Bokechu premier au sengaki na consultation lelo asali Nzembo na ebité mwana mboka fils Mkoko yo moko na émission na yambaki awa osengaki Bokechu aya na consultation mais Bokechu on peut ye wana asali Nzembo un mot pour na Bokechu premier oyo mona ikaza mwana mboka aya na ye na peut yo zo réduire émission hein ngana sa émission pour na répondre émission moi silangala le benga ki pour aya consultation on appelle tous les na plateau nanga ba chege pe ba ki consultation na benga ki peut-être akoya consultation asengata ba sombele ba instrument abanda muke lem so akobeta ta album na mawa ba ko sombango peut-être na cadre mais le ko la juger n'est bon afinga ga vivre la mbonga ba exilé kuna avant ne kaka Bokechu n'est rien sur le plan politique. Là où on a autant à comboner dans les promotions. Merci mon mboka lokolo c'est les promotions tout comme ça on va visite ya basango et pas ya mwana mboka Kabila wazaki bongo président ya biso ya kala pe pas mwana mboka Fayulu yo traité yango ndenge ni baya na baya basola na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi po bakamba Kongo elongo weza kindoki abatu balati sultani elonga Jésus mamba basango kutenga na kolobela ote basango babala ba père des enfants chole na bambongo wana mamba basango au moins bato abalingana to manke bango ka to yebisa ba vérité misusu basango wana ozotangela na basango wana Lumumba lobela ba en 1960 les prêtres ont laissé l'évangile pour faire la politique on en a assez on les permettra pas basango bandoki Kabila mutakomne de moriban politique bo ngabo ke ko pese oxygène bo pese beki ya telema. Na tinda ibang. Qui est Kabila dans ces pays? Ezaki Ndoki basango ba combattre gratuité de l'enseignement. Malgré qu'il y a quelques difficultés parce que Kobande alara difficile. 4 millions d'enfants à l'école. Bazo bundisango basango wana basango. Donc on va que gratuité ceux qui ont kende na kotenga mais za basango dozo provoquer. Eza basango. Basango a business. Bozo bikara po fatia za chrétien. Nga vraiment na bespina na ko komisa état au état islamique.
pour na kanda na bino ngai vraiment na ndenge nazalela na ba tempérament na ngai basango babala est-ce que ezala sango sans onction pour moi. Merci moi Mboka fils Mukoko mais la consultation on a tout moni présence il y a partenaire na bino INC ezati okolo banoni bakendaki yondo alaki informé INC alaki INC n'est pas égal Vital Kamerhe, c'est toute une organisation morale basala na consultation. Merci pour l'information. On a basaki na consultation to vérifier on peut si réellement basala ki ndenge mona Mboka fils Mukoko lobi. Mais fils Mukoko lelo za bon le 18 mona Mboka Janine Mabunda za bon président de l'Assemblée nationale ba benga ki akende kosamba par rapport ya motion oyo mwana Mboka moko pe na bosani kombo a interpeller ki baza mposa ba longola ye na ebonga na ye wana. Yo monyongo ndengeni. Ouais, il faut longwa ba longwa mais nazo pesa de alerte na batu. Sobo moni honorable Fabrice Mpuela carton rouge a eu problème boy ba ke uti na Kingakati à travers madame Janine Mabunda. Mais nazo lo ba Assemblée nationale ana et mema biso na ba mangamo ya pasi na kati mboko. Na on peut s'amener exemple. Assemblée nationale ana ba arrêter la Kabila na régime na bango salaire moko comme ex-président Boroyo Kango. Les États-Unis, président de la République a 400 000 dollars na mbula mobimba année. Chancelier allemand a 370 000 dollars na année. Président italien a 275 000 dollars na année. Premier ministre canadien a 260 000 dollars na année. Premier ministre anglais a 260 000 dollars na année. Président français a 260 000 dollars na année. Président rwandais a 85 000 dollars na année. Kabila, ex-président Assemblée wana et pesaye au babengi 8 400 000 dollars na année. 8 millions. Au Rwanda, des Arabes a besoin de 5 millions pour ça la usine monsogi ya minéré kuna. Kabila a zwango na mbala moko. Pour na l'Assemblée ensemble on les mérité des solutions. Na ngo tolo ba pona mambwana Janine Mabunda toyebi ba vandela ba dossier minembo oyo ya Rubewa. Ba vandela réforme ya honorable Lutundula. Mission na bango ngwa bazo mérité ka des solutions pour peuple à l'aise. À l'aise. Na fils Mukoko ndenge otangi kombo ya mbongo oyo Kabila azwaka. Ils appellent même chose ce que président Félix Antoine Tshisekedi lui a commis ex-président mbongo andozo toujours yango wana kakati. Yango de lobite que le gola ba tchaka on fati pe fa zwango. Il faut tenir compte na ba bengi entrer au tozo sa na kachamboka. C'est aberrant eza vraiment mawamingi ba mona na état mo rezolo beza na crise ben institution zwaka 90% ya budget peuple a bénéficiaire na social na 10%. Osomona te ke batu wana c'est une babenga oligarchie. Ya batu bakangi peuple en otage. C'est pour ça que le peuple congolais doit se réveiller. Le peuple congolais doit prendre les choses en main. Le peuple congolais doit arracher le pouvoir. Le peuple doit arracher le pouvoir d'un groupe des individus. Et pour arracher ce pouvoir-là, s'il s'agit de prendre même les armes, le peuple doit prendre les armes. Pour exterminer cette race mémaïna au babengi clochardisation. Fils Mukoko, tous à bongo na IDPS wana na siège na bino, tokaka trop bana mboka ba combattant to balelarambi ba ministre na bino bazo travailler bien ti. Ba ministre na bino ba boaki sa base. Il y a des messages qui ont lancé par ba ministre tout oyo bino ba combattant bo bunda makasi lelo bazu chance ndenge bazo kamba na habite ceux qui au munyango malamu to mabe. Ouais, mambo ezokota ezozonga à 0, compteur ezonga à 0. Yo mona kati ya mutema no sokoza excellence yebe loko salaki. Yeba na 70% au balobaki ya misala ba combattant au pesa combien de combattants misala. Yeba le au kota una cotisation à parti au pesa ki en auto pesa kité. So pesa ki en auto ozozonga na école du parti pour na o ba bengi rééducation. Vérité en wana. Vérité en wana un mot pour la population oyo Italie lelo un mot fort fortifié bango na éviter ceux qui eko zalani mwana mboka.
Ouais, liloba na loba population, boye baga ki ennemi na biso eza kan ya bato ya Kabila. Boye ba ki Kabila zo préparer guerre contre biso peuple il faut to se préparer pour to défendre ba bengi ekolo. Nazo lancer appel na bato nyonso na cadre ya armée des bâtisseurs tisseredistes, recrutement zo sala mapona ba congolais au bazar pe ba en extérieur. Tozo recruter bato pe tozo lancer kalaté opération le social n'attend pas. Courant et comment au Katanananko pour batutu bazabuna batwa Kabila régie des eaux et Katamananko koto yo smig à la raté Congolais ça la 12 heures de travail va faire $30 ben justice sociale en tout toujours lancé opération l'appel est lancé dans le mouvement citoyen nyonso karaté armée des bâtisseurs Tshisekedi c'est lancé en haut nazo ebsape na batukaka numéro na contact eza plus 243 85 084 65 55 plus 243 85 084 65 55 Bozwanga Moko les prophètes politiques du moment garder le temple de la démocratie. Merci moi Namboka fils Mkoko Nathan oyo accordé biso vraiment de Mbanza London TV toko tara toujours dans actualité ndenge actualité eza dominé yango na biso to tambola toujours na sima actualité là j'ai dit directement merci à mon boss de Brino original na kati ya Londres wana mon vieux Gabi Mbuta mwana muzomba solo na kati ya Dublin ensemble na famille na pesi bino mbote place bozali pourquoi pas na Sami le bonheur yemei Sami le bonheur yemei na kati ya Leicester wana na pesi mbote Zaina Laetitia na kati ya Canada na pesi mbote bandeko tout oyo balingaka Prince Ka le parfum de la presse. Bo s'abonner na émission 100% vérité wanozanga toujours te kozwa o eza bongo posa na bino donc pour nanga na suki vraiment numéro contact eza wana moi remarque moi nini bo bengi kana numéro wana donc merci ndezalaka toujours inchallah tokutana mbala sima